Salut, mbote bandeko balandi, ba bon week-end puisque nous bozali bandeko. Makambo zo bimaka ase ko bima bandeko na ngai. Ah Seigneur. Leo to eko solola concernant liwa ya ndeko na biso, petit frère ya Ferre Gola bandeko. Makambo zo bimaka nikola ko bima, bon, ndeko esa tiki biso que son âme repose en paix. Molimo na ye epe manakimia. Merci beaucoup de vous abonner à Miss Elongation. Merci de partout où vous êtes. Merci de vous avoir abonné à notre chaîne. Même ceux qui n'ont pas abonné, bisika nyon surtout beaucoup zoami la vidéo na biso bo hésiter te ya ko s'abonner. Bandeko ndeko na biso autaki ko chika biso lundi si je me trompe pas. Suite ya maladie, bamsusu balobya belaki tuber, bamsusu négligence, bamsusu bakondane, pasteur Mukuna, pasteur msusu pe babimi, ba témoigner, makamsusu mbilinga leki na ya grand frère na ye alekaki na media, alobi makambu bamsusu pe basepeli te, eza mamba famille, comment ko exposer famille et tout. Bande konga miki ko réfléchir moi mukie du côté christianisme pour akufeli et pas évêque Mukuna na aseka akufeli kuna. Donc bande konangai délivrance basala nango ba jeté délivrance au bon na ka délivrance basala nango ba jeté bandeko asko to solola étant que ba Christo. Soko ke délivrance bandeko nanga oyambola faut confesser sincèrement, c'est-à-dire au tout beli ma benyo sosala na motema no mobimba tango ba ko sambelela yo et sala ke délivrance et réussir osa nini obika izaka bongo. Mais soki oyamboli sincèrement te ata basambeleli yo ndenge nini okobika no te bandeko na ngai. Ide wana ele ngai liboso tango na yokaki ndeko akufeli wapi na église. Ngabi na église ntaki kufa na église koto loba nini munguna leki kolo Yesu Masiya na makasi na nguya no nini naki kokufela na église na milobeka ngabi c'est que asaki ki dame na bien te wana kutu pas même na yoka explication ya pasteur ya pasteur msusu ya église ya aseka aya ko expliquer que ayambola ki bien te wana na miloba ki yango kanga moko ngabi na njimi te mutu vema na kati église ake kokufa c'est que asalaki confession na ye sincère te po soko otambola malamu te na mokili tango ye pa nzambe o confesser il faut vraiment confession na penda fo ezala o balobake donc motema no mobimba confession wana. Donc il faut vraiment osana courage force wana ya kotubela mabe nyonso tu osala nyonso tu osala faut kotubela soki olobi ndambo misusu ozobomba eza mabe bandeko nanga ezaka na ba retour wana nga na réfléchissaki bongo kanga moko apoto na yo yoka audio ya papa oyo pasteur Mukuna aye koloba que ndeko akonfesaki bien te tango alekaki na tubela alobe makambo nyonso tu te abombaki bamakambo mosusu oyo asala abombaki yango wana sikoyo tango balekisi ye na tubela ese nini epesi retour esimbaki te mokili eza makambo epesi retour esimbaki te nini bandeko ndeko na biso ye alongwa na ye epa Ferre
koloko apa yembaka pe bien ya lingaki nini abanda pe koyemba asala pe mo eloko na ye sikoyo akendaki pe kande bakendaka na bango wana akendaki pe ye pa akendeki koluka siko ndenge akendeki koluka bongo esalaki nini na bamondi na bango baesprit kuna bisika fer aza eza makasi 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 esali ke ye akoki te nde epesi retour wana nde epesaki nde ekokoma ndenge ekomi boye bon eza kaka likambo so ekwei mutu nyonso tu abimisa version na ye na ndenge na ye mais nga etanke chrétien ya oloba eza kaka ke soki mutu ake kotubela fo atubela vraiment na motema ne mobimba confession wana il faut eza sincère soki eza confession eza sincère te yo oke kaka mpo mokili emona bandeko ezalaka na baretour mpo na nini balobaka ke soki babengani milio mabe bakei soki yo tiki mabe te ntango bazongaka plus ke nombre babenganaki mpo nini baloba bongo mpo na nini yesu kristu ntango abikisaki aveugle ne alobaki ne va mais ne pêche plus bozomona c'est-à-dire aveugle wana ndenge balobaki na ye va mais ne pêche plus soki apeshaki mosusu engozalele na baretombe alingaki azonga lisusu aveugle ya makasi 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 susu koleka donc mambo ya nzambe faut pas kosalaka na mambo ya nzambe baje faut pas koblakaka na makambo ya nzambe aza mystique joana so pas azaka mwasi so pas azaka mobali aza vraiment mystique faut koblakaka na makambo ya nzambe ya malamu te oke konfese na motema no mobimba ozomona konfese yambola na motema no mobimba michika na motema no mobimba soki osali yango un pas dedans un pas dehors ezaka na baritombe bandeko na nga siko tolobani mutu mpe sakei na ye mutu aye kopelisa moto oyo nyonso tu soki or ligola or ke likambo soki otretaki na yango otikaki na yo eleka nango na privé na kati ya ndako na bino mbetu oyo eza nango te lelo mosusu fo kozalaka na bamaîtrise sikoyo tolobani bapaster bakosi makambo buku na bakosi makambo bandeko ndeko na biso ye moko azala ene nanu netamboleli malamu te tokoyoka ye nanu ye mo ndenge bandeko koloba aza pe na babiloko Matadi bazaba osaba bulonne osala mais yo so bozobeta bana kisio toni ngaza niveau mona bo matadi ti ngaza na pantacle likolo pantacle niveau mona matadi te ngaza niveau mona chinite na shigito te yo changa na classe mona bango ndeni parce que ngato na genaki poto petit matadien basali publicité ya mona ba Fabregas na ba petit Fabregas na ba petit déplique basali publicité ya mbonga za déjà na Hollande na ti complet Sylvette mo sa na nsemi bana mapasa mais ninga bulu ba Fabregas de ba l'équipe ba leader lelo ba depuis ba leader oh balenga na okaki okesera menga leki ba na oyemba to ebite oh niki yo sama mloko yo ebite oh sala mo lo mo boyo esibisa ba la biso ngai te nga na oyemba na volonté na ngai yo embisa ngata menga za niveau mona bango te pour na change mo classe nga na ba nga na classe ba Carlito nga na classe ba VT d'Alliance ngaza na classe ya ba chompo ngaza na classe ya ba papa oyemba ngaza na classe na bango te soza na tembe yaka na caméra samedi au mona pantacle na vis à vis pour azobeta musique le roi idingwe ninga bana okoisa batu nazobeta musique ya tic tac so tunia tulaki ya so te wana ndoki na kulala ni shambwe moko te pour mona banguma bazobima na bamiri ba makambo bele amoyo wa lube yango mambo akisi mazo ni makisi te bona ndimi kasiko esalini yuzo kele na ngama mebele ngaza muta pantacle na okufa na pantacle ngaza muta pantacle na okufa na pantacle boyoki bandeko yaza muta pantacle akufa na pantacle ndeni wana na mnoninyo yango sanangaji ke lui ye moko oyeba so lingolo bani yango bandeko na nga etamboleli na biso etamboleli bandeko foko lingaka oza maboko pembe etamboleli ejuaka role munene na âme corps esprit ya moto okoko kuta na likambo bakoko sala o mabe bandeko mais
soki bakuti yo sain sauf bandeko na ngai nzambe obundela yo nzambe akobundela yo bandeko na nga mpo nzambe olinga te mutu aza na ka na ye akende ka boye bolafa jamais nzambe obunda mpo ayokisa banguna soni me soki bitumba eye kokuta yo na mwa linzaka ya makambo na bango baloba oyo aza mutu na biso aza mutu aka na biso donc bandeko fo kotambola malamu na mokili oyo mokili mabe makasi mokili fo kotambola malamu yango nga nazalaka so na moni na nga mutu azolukela nga bamivita na evitaka makasi na mibendaka na ngai na mibendi na ngai namoni mutu akoma yela nga baja makola masuso likola loso pona sumuka te po nga pe nazalaka baparole egi pona sumuka te pona beta libaku te pona yokana nga kanda te pona lekana na maloba te na se ya kanda na prefera na vandi kimia na seloane tangu naza koseloane na yo na seloaniaka na nyonso bisika nyonso to tozalaki na kontaki ezala na WhatsApp na Facebook na YouTube na telefone me na seloaniaka na nyonso batrace na yo nyonso na longolaka na la bongo yo moni na evitaka na la bongo na seloaniaka na nyonso na nimero na telefone na kosupprime ezala tokangaki no bafoto na foto moko boye na kanga na yo na kolongola ezala kabelenga elamba moko boye to lipapa moko boye na kozwa ngo na ke kobwaka so na moni na bwaka te na ke kabela mutu so na moni na kabela mutu te na kanisa ngo na tia na chasse na ke ochika ngo kuna na friperie kuna place ni place po biso abatia babengo ni babak batia babak moko so moni elamba moko baye na kolata ngo oke ochika kuna bango bazwa ngo bapesa baofele bani neke ochika nanga trace na pena na olinga ta trace na moko te na ndako na nga na nini na olinga te na kolongolo pe na nyonso nde nazalaka donc so muto sali nga likambo na sepe nango te so na lobi na yo sepela mais so na vandi kimia silence na nga ezalaka makasi nde nazala boye donc bandeko na ngai ezalaki ka parenthèse tangu yo beli bake na na l'église faut pas bakuta na bendisi na bango so bakuti na bendisi na bango aza mutu na biso bozomona babilo musu eza nango ndeko atiki biso me baerreur mike na vie bandeko na nga vanité de vanité vanité de vanité bandeko babi ndeko mwana frère na biso atambola na epe bien te atambola bien te na mokili atambolaki na ye bien te bamakambo mosusu eza bamakambo na ye moko moto elieye lokola babebanaki na ndeko na ye so mpe babebanaki ale ye alingaki ye mpe akoma musicien abanda kobeta mikizi ya ye moko alakende mpe kokota bikotakota ale siko bikotakota ye akendaki mpo étouffe grand frère na ye ale epesi baretour bandeko na nga epesi siko baretour wana epi bamisusu ndeti orligol alobi basundolaki ye nini basundola ye mutu te etu yo mpe orligol bon foti pete mpo babi oza muta bakwiti so melaki na mwa de whisky na yo ale de mulanga whisky aloye kolekana na kamera moma wana oyo nani gigola azaki na malade fere alekisi mpe bamoma mo mpe malamu bamoma badifficulté makasi azalaki na prison etu maintenant yo mutu ozalaki libanda tete sanse ya kosunga ndeko na yo soki bato akishasa banegligeaki mpo ani te yo ofutaki billet oke kovanda etanke aide maladi mpo ani osalaki yango te eza malamu te bandeko na nga ya mamba famille na bango me naye kopesaka mwa conseil mwa mokie etanke chrétien basakana na délivrance te bandeko lelo bato bakomofinga mukuna bato bakomomake mukuna barespect baprophétie na bango wana bapaster wana oke boyeba te ke losambo ebikisaka okokobela na yo osambeli accompagné na komela kisi obiki losambo ebikisaka nzambe abikisi yo ale yo mpe na ndenga mosuni boye eza njoto omeli kisi
mukuna fingami bamsu bazobenga mukuna ndoki etu mamambe bele siko message euti na kati ya aseka kuna bisika basalaki délivrance ke ndeko ayambolaki na nyonso tute abombaki bamakambo mususu ayambolaki nyonso tute abombaki bamakambo mususu yango epesaki retour siko bato wana ntongo bayeba ye okuta ye na bamilo na bango ale esi retour toyoka paster aseka ndenge abimisi vérité mambo elekaki kuna basaki ba délivrance basaki ba kidam ndenge abomba ba makambo mususu voilà boti konfinga mukuna ola na jeune frère na biso moko ya journaliste na kanisa azape na Paris awa émission moko basalaki pe na kati ya se renseigner kuna na église na Kinshasa baebsinga balobi papa ngai boye ngai bakisi ngai alobi makambo ebele concernant bakisi bandeko bazolanda bango mo baluka mission wana batala na meki mpe kose renseigner kuna na église na Kinshasa baebsinga balobi papa ndeko abimisaki nyonso te ntango ayaki na église nzambe alobaki na ye abimisa nyonso me ndeko alobaki abimisaki nyonso mais en réalité abimisaki nyonso te. Mais par rapport à nyonso oyo touti koloba ntango bimisaki nyonso te ennemi akoreklame yo ntango akoreklame yo akolinga tiko so envita koluka aboma yo eloko ekomeli ndeko oyo yango soki ezaka ndenge nazoloba doseke ndeko akufi na baproblème na ye on n'a pas à imputer ça à un pasteur non parce que ngai Dieu n'est pas obligé de me révéler tout. Soki na bondeli pona mutu nzamba lobi à mon nom vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris malade à cause de la guéri soki yé moko a respecter procédure ya nzambe voilà soki a tronqué yango lobi ko e comité a kufi yangani et talingaité eza yé moko na kopeso exemple Ananias na Safira Pierre a epsaki bango nini poni ni bokosi molimo na mosanto tango yozo bomba bakisi Bible le bien homme ne trompe pas Dieu. Yo sommes un homme de Dieu mais nzamba zakati na ye. Tant yo bombi bakisi. Nzambe akuta akusala nini? Moyen protéger yo ezate. Moyen délivrance ya ezate. Ennemi ko profiter betio surtout na yo ke ndeko wana soit disant za yiko la en église. Ennemi ba yiko bata man église mais lokola amonye loko ni zaka kati na Jésus alobaki Satan zoya ma okutelo one kati na ngai te. Ndeko azalaki na biloko satana. Yango no moni ba betie akufi. Voilà makam na ucho loba. Voilà. Ata ba bundi siyo bandeko na ngai bakuta yo na biloro na bango te. Jésus-Christ de Nazareth s'élèvera toujours les dernières. À côté les mamoto asuka pona ko bundela yo. Ozomon. Et puis ndeko na biso bazaki ko sangisa banzambe. Boke na bima simbite boke na sayo simbite boke na ngiringiri simbite boke pa pasteur moko boye pasteur wana alobi na mno pesa mbongo basoma biloko batalisa bake batalisi balobi fere boye ale bolongwe wana na suka na boye ko sukele pa mukuna donc na kolo banzambe ana yo tambolaki wana ozaki na kondima na bango te yango zaki okeno na bima simbite okena sayo basengi bino mbongo batalisi olongwe okeli susu epa mukuna seke banzambe wana ozaki na konjima na bango te tango bamemaki na bima soko cheki konjima msu apartika ya bima olinga kobika tango bakyo na sayo sopozaki na konjima mso linga ko bika mais yo otamboli ba différence nzambe ba memi on sous pas prophète mombe na mombele na orli alobi ba memaki orli gola ba memaki pas prophète na mombele ba memi pas prophète na mombele otamboli banzambe ok na mokili nzamba zalaka bo moko nyasuka nango oyeko sukelele pa mukuna ok biso ba chrétien Kirdam, c'est très important.
avant délivrance si ele kakana kirdam il faut otubela o na yiba kie o na longola ki zemi o na linga mobali ya batu o na botola ki mutu eloko o lupangu na botola o na simba ki kisi o na bapesa anga mai na melana nga makila na mobali na mwasi o nyonso tu ya mabe yo sala il faut loba nyonso tu na fingaki na nini na faut tout bela donc nini confession sincère o l'équipe na kirdam penta sincère pitango o yambo libongo esili ba pasteur siko ba sambeleli yo ale o chikali siko pepele tango o tubeli bongo ko zongela pe lisusu te po nzambe alobaki va mais ne pêche plus siko ya muku na nini. Ah, en tout cas, ezaka apasi bandeko nanga, ezaka apasi, bon, nzamba sunga, dès que soit chiki biso, que son âme repose en paix. Le problème est sikoyo, famille kabwani, famille eza sikoyo, yako kabwana, c'est ça le problème. Toro ka noko na bango pe ndenge aye ko expliquer. Pona ngai, na kolo bake, yo orligo la, on réfléchissait qui était avant les canaux émission. Je sais pas si Ozaki une émotion, Ozaki n'a sous émotion, ben c'est pas la première personne beaucoup fait en famille. Avant Gia Koufa beaucoup fait un peu grand sœur Nabino, c'est pas la première fois. Fallait qu'on a maîtrise et tant que mon bal. Yo za mwana oko les canaux devanté. Yo oko les canaux devanté et pourtant au moment où ba noko baza ba papa le ki baza ba noko surtout bino ba Congo. Okoke koleka le devante o lo ba makamde cha ba famille boy obi ke yopo ozape na keba ba non na mino ba kongo na so ba siligi mi vite so ekote bango obi ke ba kolia yope ba kolia yopo yo za mwana okoleka le devante okoleka le devante yo lo ba ke o ndo kingani qu'est-ce qui prouve que faire mtalie bon so eza non na bino ya ba kongo mtalie bon sko lo bani bino sakana mkilie oyi azoloba wana mpo na ngai nakoloba kuti ye mutu alie kutu aligigola oui ye mutu alie ye comment parce que ntango yo ozoya okize mutu ye amonaki place oyo azolobaki efere mutu alie ye est ce que ye amonaki place akatelaki misuni ya gigola ntango yo ozokoya kosala non papa tika makambo ozoloba wana ngai nayebi si na korija oligola na makambo ebele koloba na ye na media ayebi koloba te il faut atika ba makambo koleka kana ba TV aloba koyemba na koloba eza différent ozomo zana ki to loba ndeko na biso na kota ndeko merci fali popo na mona ki ya tindaki ba me condamner ndenge pe ba famille mu ba ndeko mususu pe ba bandona ki ete do amour toujours ya ndeko na bango ezalaki to ya ndeko na biso gigola ezalaki mutabandona ki gigola azalaki te malade monsieur ezalaka peut-être makana mondele te malade monsieur eza spirituel to ozo senga bakoko fo batetango fo kinango na bakoko ozomona na pasi moko ka ezake bazo bosana kokende na nzambe oya biso voilà bandeko touti koyoka noko ya bafere gola ndenge ya uti ko expliquer pona ko reprocher moi na bango. Donc, ça fait vraiment mal. Toroyo ka sous témoignage ya Gaulois moko, Gaulois moko yepe a témoigner pourquoi biso africain soki mutakufi ezalaka balieye bazongitaki babomaki ye et kitaki et mataki. C'est parti. Un artiste musicien Ferre Gola, il a perdu son petit frère. Les gens l'accusent, il a sacrifié son petit frère. Ben non, chaque jour, chaque minute, il y a des décès. L'homme, il est appelé à naître, il est appelé à mourir. Pourquoi chez les Africains, quand il y a un décès, ils voient le malheur chez les autres? Non. Ferre Gola, il est artiste, il est star. Son petit frère peut mourir n'importe quel jour. Chaque jour, il y a des morts. Il y a des bébés qui naissent. Pourquoi les Africains n'acceptent pas la mort? Et quand vous priez Jésus-Christ, Jésus, mais pour aller au ciel, il faut aussi mourir, non? Quand la mort arrive, pourquoi vous paniquez? Il dit quand la mort arrive, pourquoi vous paniquez? Donc, Kimia Kaeza Nabino, Kimia la famille Gola, Kimia
Fergola pas zaramtakanda et na telle émission numéro abinga na zaramtakanda makasi donc papa Hervé omoni mutu pe so komi de akokola bakanda kanda wana neri pardon dodokolo kunda nde onaona kimia po esalaka bien oligola mbala sima koleka na non émission te po oncle mna lobi oyeba no mamba oloba na émission te oleka na mingi na caméra donc maîtrise fo ezala yo oa mwana oza noko te oza mwana donc so likambo eza tika banoko nde baloba ocomprendre po esalaka bien conseil mosusu tolobaka ke bandeko na vi fo koyeba kotambola po esalaka bien fo koyeba esika otya likolo fo koyeba kotambola po esalaka ka bien po mokili oyo nzambe ka nde mokonzi. Voilà na komi na suka. Bisous bye, on se revoit à la prochaine numéro. Ciao ciao ciao, à la prochaine.